soucieux ya kosala suivi ya bien-être ya basinistré ya bamvula oyo enokaki mokolo le 4 pe le 5 avril 2025 awa na Kinshasa noko na nga ndimelanga ko président ya commission parlementaire oyo ezalaki mise en place epai ya assemblée provinciale la ville province ya Kinshasa l'honorable Jabanza monanene noko na nga ndimelanga ko azalaki na mutu ya mobange ya délégation oyo ekitaki mokolo ya vendredi 18 avril oyo na commune ya Mongafula précisément na bakartier Ndilikilambu précisément na localité ya Lemba Imbu pembeni ya rivière Lukaya sur l'avenue Colonel Ramazani pakisa lisusu na Matadi Mayo na cité Pumbu na avenue Kasai pona ko constater ba dégâts oyo mvula esalaki na ndenge ya somo na kokoma na ye Zwaneti awa noko na nga ndimelanga ko po oyo ezalaka jeté sur rivière Lukaya na molai na yango ya 100 mètres ememamaki na se ya bamvula oyo enokaki na ngambo Congo Brazzaville tala lelo oyo bahabitant po batraverse ekomi kokatisa likolo ya mabaya oyo bozali komona bato batie boye ofuti 500 francs okatisi soki oboyi lala na ngambo wana kuna tellement que difficulté oyo bakonstataki na terrain ezalaki ya somo noko na nga ndimelanga ko tour à tour bourgmestre ya commune ya Mongafula honorable Mabaya bakomunikaki boye monene ya kotonda tata président assemblée provinciale honorable Levi oyo akanisi kotia commission oyo etambola na bacommune po eyeba ndenge nini tozwi makama lelo toyambi bango bana na biso oyo bamama batata baboti bazali misato ezali minoko oyo ekoki kolombela biso po ete bavandi na biso bayebi pasi na biso manso bamoni tozali kozela baretombe po ete basinistre bakoka kosepela na oyo bango nyonso bakanisi lelo ezali ke assemblée provinciale ya ville ya Kinshasa après bambula oyo elekaki assemblée provinciale lokola instance à liboso ya ville ya Kinshasa edecidaki kotia commission d'enquête moko po etala makambo nyonso esalemi lokola badega na banzela na bavi ya bato pe na bisika bato bavandaka na yango baeli ya ville ya Kinshasa basassocie na babourgmestre ya ville ya Kinshasa comme lelo toyaki na commune ya Mongafula ezali se construction na biso yango totambolaki na bourgmestre ya commune ya Mongafula po totala étendue ya badega oyo esalemi oyo bato pe baperdre bomoi na bango tosalaki oyo tokoki kosala po tozwa bainformation esengeli ya kopesa na exécutif pour que exécutif akokoya kosala mosala oyo elongo bani pour que bato bazwa kimia bato pe bazwa esengo na makambo oyo kosalema na mikolo eza na basinistre oyo nyonso bazwami gouvernement provincial ainsi que gouvernement national batie nyonso en œuvre pour que batia bango à l'abri jusqu'à ce que mbula eleka et ensuite bakoka kotala ndenge nini bakoki kozongisa bango bao bakoki kozonga na bisika bandako ekoki kozala bato bavandi pembeni na bisika bamai ezoleka bato wana bakolongola bango mpo toboyi ke tozonga lisusu na makambo elekaki gouvernement provincial esi ezwi mokano mpona baoyo basi oyo bakufi babungisi bomoi na bango d'ici la semaine prochaine bakosala matanga mpona baoyo nyonso baperdaki bomoi na bango na nzela ya basinistre ya mbula noko commission oyo ezali chargé ya kosala basuivi mpe baenquête na bainondation oyo esalemaki na bamvula oyo te konoka na Kinshasa ezali kocontinue misala yango avec impact ya kosakana te kaka mpona korépondre na souci se moko oyo le gouverneur ya ville province ya Kinshasa Daniel Bumba Lubaki abete na bakongo ntunzu na etutu na baconseil des ministres baveille sur bien-être bakinois na bakinoise nyonso boye esili nanu te bokomona pe badescente mosusu mikolo ezali koya qui dit mieux